Félix Tigre aujourd'hui aza produit ya Karine. Ce qui mais Félix propriété privée à Karine. Oui, je n'en disconviens pas à propriété privée à Karine, mais aza produit ya Karine. Aurélie Vangu ngana yo lelo soki to bebani batu nyonso o bazé pa na ona ko ya ko luka bango te. Kini ya glo langi lelo ba otikala ko sola te e koma tina mutema na Karine ba otikala ko sola te. Donc ezalaki na part ya Karine na part ya glo langi eza complexe d'infériorité. Kala o Karine na sakana ba champagne kala o Karine na bimisa ba mbongo po mani Karine dazana ke ndaluka ka muto apesa yo mbongo nde ya ke luka epo bimise mbongo po swayo ya ke luka gigolote soki abenga Félix Tigre gigolo po ayebi quelque part à Songa Félix Tigre. Donc on va dire que Songa Félix Tigre à 100%, pour ceux qui disent à 100%, mais le haut Félix Tigre à la Château Rouge tending à ça. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne en direct Juka Télé News. Partagez, likez, commentez. Et ça, la kabiso ba bien ma casse. Tout le monde a commenté. On a bino, ba partage na bino. Et ça, la place tout ça la kamabé. Tout mais qu'un peu comme ça, la remarque que ça kabiso. Na ba commentaire. Je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baïba Kenda Sango, présentée par Aurélie Vangoul, la maman des garçons capables, autrement dit, l'ambingazor de la presse congolaise. Na émission d'émission Baïba Kenda Sango, bino mon boyebi Aurélie Vangoul. Na mbara toujours karabato ba Kenda Sango. Kenda sango te en tout cas fanala la pongi na baiba kenda sango okolekate Léo nazana nani nazana presque katale à la guerrière boyebi très bien azamwana ndaku ensemble na to lobaka to yambaka banalise eza ya koloba pona ye to yambaka ye to sala ka banalise na biso très bien Léo to kolobela nini to kolobela makambo e komeli biso sur l'actualité sur la toile awa là to la muki to monaki en tout cas Félix Tigre ndenge ndeko biso Gloro yanga kende ko yambaye likolo na ngol so dossier monsieur côté biso on kaka récemment awa que Félix Tigre azoya kubala grâce tembo officiellement tolongo to kokota sus na disolo ya pasteur na biso Mike Kalambai ndenge BPC penda garde bana officiellement pe bana ngo bazana kata kini awa na ba Congo to kokota sus na mode dossier mu keleketeli susu ya makambu ya ba concert na biso nene ya ndenge rande na bango eza makasi Fabrice Mande ava pesa akotelanga pour que la guerre na pesi mbote mingi na ba étoile na biso nyonso ba oba mesana kolanda biso na tali mopanzi na moni Juka de la presse maman ya bana ebele balobi moi suis atika pembe na défaut Judith Kalanga pourquoi pas notre papa Joseph Magloire na kati ya le monde papa Joseph Magloire le sako na yo Judeka mo pa au soda poto le sako na obisika ozali Gauthier soit dilema mo bala mande fa pembe na kati ya Belgique le sako na obisika ozali Fabrice Mande fongwana nos caméras na côté ça presque katalé à la guerrière que j'ai dit bonjour. Bonjour Aurélie Vango, la maman des garçons. Bonjour na abonné tout ya Juka News Télévision et bonjour à mon conseiller par excellence Ibrahim Lutumba Aigle Royal M90 et un grand merci à Yancy Lutumba MTB les bébés boss et Fatia Sombola Lutumba. Et un grand merci aussi na ba vrai youtubeur, ba youtubeuse nyonso, ba question za yo Aurélie Vango, ma réponse est ya ngai. Merci beaucoup pour ce katalé à attendre disposer na yamba une émission na ngaba Kenda Sango tout ambala moko na mama ya likamna soto pe na sujet na biso ya mkwalelo pour ce katalé ya to lali to la muki to mona ki Félix Tigre plutôt ndenge ndeko na biso glo la kende ko yamba est-ce que ça qui est important glo la kende ko yamba Félix Tigre. Merci beaucoup Aurélie Vango, la maman des garçons pour la question. Déjà pour moi ce n'était pas important ya komona Glorio Langi akende ko yamba Félix Tigre parce que tant bosola tena mutu Glorio Langi bazana ba ranking oyo ebanda depuis kalana Karine Mokonzi obako bongisa lelo te bazana ba ranking moko oyo et comment na ba niveau moko lelo bako ko bongisa te. Voilà, ce n'était pas important de sa part akende ko luka produit ya Karine parce que Félix Tigre aujourd'hui aza produit ya Karine ce qui ba Félix Tigre propriété privée à Karine te. Oui, je n'en disconviens pas aza propriété privée à Karine te mais aza produit ya Karine. Aurélie Vango ngana yo lelo soki to bebani batu nyonso o bazé pa na ona ko ya ko luka bango te. Ba o nyonso o na yebana na bango à travers yo to pe na yebana na bango à travers yo te me ba o nyonso na yo ka bazala na yo na ko ya ko luka bango te po ba niveau ya ba ranking na biso ndenge ekoma na ba niveau mabe o monsieur zaki ba ranking o ezaka
et les kanango kaka barankini moko oyo ezalaka ezala ngo penza na kati ya motema te pour rankini ya Gloire Olangi lelo baotikala kosola te ekoma tina motema na Karine baotikala kosola te donc ezalaki na part ya Karine na part ya Gloire Olangi eza complexe d'infériorité eza bassesse akoka kokende koluka Félix Tigre te banani basebele ti ba producteur basebele ba musicien basebele produit Tigre plutôt Félix Tigre za producteur producteur oya mona ki na Paris wana produit Tigre et produit Tigre aza mieux placé au salaire na bien ba producteur nyoso oya moni na Paris wana ezaka Félix Tigre ne mutaza producteur a Malunga soki basala makambo baninga basala na Félix Tigre fait basala ngo à part hormis caméra po yeba ke question na lekisi yango na caméra ba oloba donc eza buzz moko luka ki adiembela Karine lokwa moni Karine na actualité yango esala ki adiembela Karine po azongela makambo po tala so landi be mission na oloba ke no ke bimisa tu wana tu nde boko ganga boko kufa boko miboma donc asala ki yango intentionnellement ayeba ke tino ke sala ngo bat ba oloba sinon ke luka Félix Tigre bat ba oganga bat ba sala émission mabe ekota mais siko likolo na ngwa me makolo likolo ngwa me makolo makambo aluki a même encore émission de comment ça là a qui maté a chargé pe mututé a condamné pe mututé a se condamné yemo comme dans une actualité pour te fanda ki finga Félix Tigre mobali moka zwaka te mobali lokolo kilomètre moni ngona Gloire Olangi awa na mi ba bimsambongo likona nga sombele champagne mi ngwa bimise combien Aurélie, mira bimise combien? Tout le monde est comme vous a simbi mira bon appétit au batama. Pour ça bimise dit retourner bandeni. Ce qui est réellement à la besoin. T'es non que jusque là. Pour y ko ça la justification. Ba finga gigolo kala. Ba finga za de côté kala. Ba finga gigolo kala. Ba les papa Gucci de tika na défaut na koma wana. Ba finga makamu nyonso wana to de kala. Mais na temps autre bande ko ça Félix tika ko s'expliquer te. Lelo kwa ko l'acceptation que sur la mire. Pour l'acceptation que ça gigoloté, aux amours souffraté aux ouaka. Bon c'est combien oyo ki ndo bimisa na mire. Pour ngapela ko beta pe mo tourna equity na biso eza ala ki na ke sur la peine equity na biso mo 5000 francs na la fois. Mire bimisa kaka. Mire boya nango. Ici sina za na 5000 francs na la carte. Equity bank na ke na beti pas code na 5000 francs na bimia francs na sombi pe na ke. Félix Tigre so ça qui réellement na besoin ko se justifier. Tant au bien simbon il a fallu yé au compter penza Gloire Olangi tout le monde a penza ba 100 ezo kitawana ba 200 ba 50 et kita tout le monde qui était Félix Tigre zwaka bon on peut si au batama mais sombi quand même champagne zambo ya champagne lelo to kolobelango bon amuki ko somba champagne te niveau na bango kuna ya champagne ya la combien on ngape lelo na sala na ngelo ka malunga te na ko somba champagne lelo pa na meni pas l'occasion de rien na sombi pe champagne na ke pe na fête ya mutu mo la kabeli yango et c'est l'autre champagne de ba monye lo ka lix lelo Batan champagne zaka na ba leaks eza batan o Karine na salela ngo donc kala ya Karine de kisika na bango vraiment yango na lobi na chinoisité kala na bango na chinoisité na zamu net na sala analyse zango milieu du village OK donc kala o Karine na sakana na ba champagne kala o Karine bimisa ba mbongo pour moni Karine zana ke ndaluka ka muto apesa yo mbongo nde ya ke luka e po bimise mbongo po soyo ya ke luka gigoloté soki abenga Félix Tigre gigolo po ayebi quelque part à songa Félix Tigre to ko batika songa Félix Tigre 100% pour ceux qui zaka 100% mais lelo o Félix Tigre zaka na château rouge tendinga za alinga za jamu tout basi ba bengana c'est là prouve que Félix Tigre pas bundana ka pe na ndenge na ye na mo ba miki na sala lokolo kilote ne ba msu asa mo ba lokolo kilote a se retrouvaka mais ce n'était pas important pour na ye aya ko répliquer lelo o ko matina niveau ko le papa Gucci na émission muta sombeli apesi au cadeau bon liba les simbete sikona tikoli papa Gucci on ça na oni bokaboyena mtu fobo toleka babiloko so mais muto zune bakado ne siko eseni Christ katale aboyi ne lipapa na oya lipapa ne oya sombela ki ona mbongo na yo ke ko dendela ngo basi mususa boyi na eti asune lipapa ne a préféré mo kwa la tango siko mabengi na sali donc yo ko ke ko regretter Gucci exacte ke passeport to mukanda oya pesa ko ya botoli pour regretter na niveau ko regretter Gucci ndenga ko lela bakenda na Gucci ba pesa nga bakenda na ngo donc eloko yo ya ko fande na émission yo référence na ye a se plein na cadeau pesa ki ya la mbongo so ba Gucci te ala mbongo so ba Gucci te l'homme comme il a besoin de vie aux anons capacité au sombo mettons qu'il va offrir yo yango gratuitement et ça le me peut le rond mettons so ba botoli yo yango bassesse ya ko ça le peut monter ma passe pour qui peut ko yo ka mo be ya nga mutu akoko ya ko akabenge loka botoli ngo na ya lobilango na émission te sopangati ona luka ko nde na sombi na sala émission na yango pomona ke na sombi oyo botoli nga na sombi
naza maboko kata na te naza mesure osombango na oyo loba te ke mutu to bebana na boto ninge loko na loba te po esopanga esopi ye elakisi directement ke badiembela Karine mpona kifeli tike ndenge alobaki na possible nanga bofinginga na lobi boye bofinginga ifala misela ki ye ki producteur nde bakoloba ki producteur aza na charisme aloba mamba Karine te mutu beba na kala lelo oyo akoma na étape oyo basaleli présentation likolo nango aboti mwana oyo ye alakisi biso jusque là toyebi ki Karine aboti mwana aza na foyer na ye na temps oyo awalandela basinga mwana ndenge etungisaka mwana ndenge alelaka basinga eswaka ye na temps oyo awalandela yango yo na temps oyo nde yo diembela ye. En tout cas, mais tout le monde, Marambo Gloire, Olenga Sala, qui c'est comme si a déclenché guerre entre Yé et Karine. Karine a dit que Nzima Kolanda était. Karine na moni batu mususu batie ba ko cha miniature ya Gloire Olenga ndeba kende ko solana mi na feli batie pe ya Evi Kikuli ndenge bakende ko solana na mur na Karine. Baloba te ka répondre bango te alakisi bango ndeke makambo bino bo sa lelo ya makambo ese le kakala na temps oboko sa lango te musupe efeke ndo bimisane kama 1 euro malakisi bino ka ke pa sola na mie po bango ba bona ko sola na mie ça grave Evi Kikuli na Karine compte ba ko sa makambo ba répondre Félix point te maman YouTube ça muta base asa te point solo basiko anke ki kala ya Karine ki sikana bango so pourquoi Evi akende ko sa lelo ko na bo asala ngo pala ke sa bango ke eza luxe te. Pour moi, on dirait parce que c'est extraordinaire. C'était important. C'était important. Chinoise? Non, chinoise c'était, mais c'était important. Pourquoi? Aurélie Vango. Et là, quand on monique, moutana ko sa atteindre salango. Mir. Balaki c'est bon que mir au bande ko solanango et ne loté. Mais c'est que champagne ba somba te pour pas mélanger ba champagne na ba baby shower, ba mélanger champagne na présentation, na fête ya Karine ba pas mélanger champagne. Moi ba ya ko zongisa yango ezate. Soki ba zongisa na mir, eza pas comprendre que elo bo salana eza yango ya sikate. Et ça n'a pas impossible de biso to sala yango. C'est moi qui s'ingite. Grâce à moi qu'on dit mais et si kanini alors il que basola na grâce à moi ndima proposition ya yo ba la grâce et bela basi et ça buzz ndela ko lobana yo amoni ke Karine ndimi était Karine sali ata live ya 1 minute te yango ninga diembela grâce aboni ke moto oyo na diembela bien saka moto basola te na Karine ponya diembeli batu misusu te il faut diembela ka batu basala ba problème na Karine mokonzi non na kasese ko bala tag Gloire Olenga biso to yeba ka ba na Gloire Olenga siko sauter na Gloire Olenga pas moni ke simbité. Donc, bés na bamba kena Gloire Olenga simbite yango bangi bazonga na gaste mo po ba bike gaste mo pe na minute a ko peser mais na minute gaste mo sa na bango te muto se focaliser na makamba ONG na ye muto se focaliser na bandenge nya ko sa ba descente na ba orphelinat na bino boye ko zonga siko Félix ka ko bala ye kande oza subasima lo kwa panzu grâce pa ndimi bala po lobi po bimisa video na ye ya Karine ko so bimisa ya Karine so bimisa ninga loba ke yimo ko bando futa ndako oso bimisa siko grâce à Ndima a autre non na bêtise ya panzu o panzu a choqué na ba niveau tout o ba blessé ça non ya sika o ba blessé ça non ya okauka allez à quoi il y a les sous na bateau basa nzira siko bateau ba le kalanzira ya grâce basaka bateau de pas Karine donc grâce il n'est kami lobela grâce temo za poubelle à Karine grâce temo poubelle à Karine te bangonde ba ko luka ba problème bangonde ba luka ba diembela bangonde ba luki ba diembela grâce temo pour grâce temo ko na ndimite ka ondima tigre en tout cas na ndimite que grâce temo tigre ondima ba la tigre quand nga sa sala ke erreur na panzo na ndimite pour panzo aka ko loba ke Moutona za nani Karine a ça que panza za fatigué mais tout le monde Karine on dirait jalouse to côté là qui est ba émission mais to eba été garantie ko ba vérité pas yebié ndenge mona Félix to ça kuna besoin Karine a lo baté biso moto yebié biso moto mona ndenga exposer moi si na soit disant moto fana ne ko exposer te ata boleki ça ba mauvais moment mais ba bon moment pesali o ka ko recevoir ata ba bon moment wana o kanisa ata ba bon moment to sana na ko ko sopa yebote na ko ko bimise bote mais tant de chose comme na niveau sopa c'est ko ça moto ba subasma donc grâce te moko nzima yete grâce mon petit colondimaité. Ok, merci beaucoup. Grâce mon petit colondimaité. Tout quand on a sujet où comme on biso tout mon équipe sur tout que pasteur na biso mai kalambai ndenge azui garde officiel ya bana likolo nango bana balongwe Amérique ba ye fena pour s'installer na Congo précisément na Kinshasa pour ça katale ya po na okolo ba ondeni. Félicitations. Que ouais ezali na ka mukanda ya pamba pasteur mai kalambai ko kozwa garde bana officiellement testiko likolo nango tout monde ba ana bana. Félicitations vraiment à notre pasteur Mai Kalambai pour l'initiative oyo.
félicitations pour Agno kwa mipe moi mingi bat bande ko baba pesi 100 mètres azu garde bana te mais lelo nzambe asali mo ngulu azu garde bana to sambela kaka nzambe abatela ye pour akolisa bana bien bana kokola musika ya maman ezalaka vraiment difficile pour papa ebele ba yeba kozwa vraiment so ya bana na bango te bazaka trop pris azana musala omona bana bakomo kende classe bilamba chiffonné bana bakomo lia bien te donc alimentation na bango comme perturbé mais nzambe apesa pasteur mais kalamba il force ya likam o ya nzimi ya charge o ya nzimi akena ngoti na suka po ezala te yo moni bana bakola reba papa bakola bien te basa na éducation bien te bakola ka luengi mais pasteur mais kalamba est déjà nzela o yo nzimi il faut ko sambela so makasi nzambe a orienter apesa sagesse ya obate la bana. OK, maintenant que pasteur mais kalamba ça qui voyage na ba batterie ana kinchesa na bana ba rimer bimeli biso que il paraîtrait que pasteur mais kalamba ina penel ba la processus ozongana. Oui, balinga bazongana. Balinga bazongana mais zaki déjà trop tard de la part de Peniel. Ba ko sala ngo déjà na retard. Po batant o pasteur mais kalamba a pesa ki bango accorda ki bango po bazonga bazonga batute. Alors en ce moment et comme est déjà difficile. À ce moment comme est déjà pratiquement bien té et simba sousté donc pasteur Mike Kalamba a sous n'entend wana té a celle qui page a changé qui déjà sujet donc mécanicien et c'est sous mamba Peniel té mécanicien sous mamba Peniel té Peniel abimis azoki ça qui est trop abimis ça qui va secret au biso to yebate a exposer que d'unité mobile na ye d'unité mobile na zakate ba vidéo ya mobile na za bilamba te mais d'unité bo soto o mobile na sala o biso de yebate abimisa on la réseaux sociaux donc d'intimité que pasteur Mike Kalamba il est là ko konzima lisusu a accorder bénéfice wana ya kozonga na Peniel. OK, merci beaucoup. Tout le monde lisusu eloko ezo sexanga pardon chanter Zawadi abimisi susu ba vidéo soit clip ba sala kina pasteur na frère plutôt Michel Bakenda. Est-ce que c'est important pour te dire que le clip est est-ce que c'est important à ce clip à la veille quand même pasteur Mike Kalamba a sali apparition là-bas. Mais c'est une race de vipères. Il faut pas comprendre que Zawadi c'est une race de vipères. Zawadi alukaka bisika okota Zawadi alukaka makambo sala parce que yebi ke ndenge zana pasteur Mike Kalamba ya otika la occupé pasteur Mike Kalamba ya otika la kobenga ete ya sala ka chaque fois pasteur Mike Kalamba ya sala réapparition yepe face à la réapparition. Voilà zo le kasuko ko nuit pasteur Michel a ko nuit frère Michel Bakenda batba lobake ce bomoni aza complot basala ki na Zawadi ko ba bisa pasteur Mike Kalamba Michel Bakenda ça na trois ya ça complot na Zawadi te nzembo wana eza ya kala c'est Zawadi ne lokwa za na esprit mabe lokwa za na sorcellerie o eza conscient nde aluka toujours ko tumbola pasteur Mike Kalamba aluka toujours so pasteur Mike Kalamba bimi ye pa bima pasteur Mike Kalamba cheka pasteur Mike Kalamba za temps cha okate ba musique na lo sala kana eza édifiante ba musique o sala eza ka bomoto na bomoto boy luka na lo ko sa Saint Esprit na ba musique o bando sala e ko sa bat na kati ba prière po ko sa bat na kati ba prière likamo nini yoka sima ya pasteur Mike Kalamba likamo nini yoka sima ya Mosel na Nzambe abimisa boyo po bimisi bayebani te babi ya pas le fumer bayebani te akende ko luka pasteur Mike Kalamba sa fito nini na ye na ba complot ba saka na batne o batinda ka pa pasteur Mike Kalamba o yeshua ndeti lo luka ka ko luka ba point pa pasteur Mike Kalamba pasteur Mike Kalamba za to luka o te Zawadi tika ba voutement sala makambu na yo o ndeni yo elo bosibo sala kala o zelika ta muto anonsi ka garde bana définitive pour obimisa que photo mo et comment circuler vidéo mo comment circuler pour balo ba que Michel Bakenda za complot pasteur Mike Kalamba ana comploter bande ko voti ko kanisa Michel Bakenda ba problème azana na makambo ate Zawadi ndaza mutu moko ya ko lapider penza mboko on mérite vite on mérite ta humanisme batuté pour moi ça ko zana ba comportement ya Zawadi te pour moi ça ko banda ko lukela ba problème te donc pasteur Mike Kalamba ko fanda ceux qui mettent Zawadi faut banda ko coller kaka na kubongo. Ah, c'est pas normal. Zawadi wana koleye. To comme na suka émission na biso ba Bakenda ça on presque katale ya ba dédicace na parce que lobby déjà tout comprendre ba dédicace na yo. Encore merci na Fabrice Mande Ozaki derrière la caméra. Encore merci na assistance ya Tony 5D. Encore merci aussi à la patronne balobi la patronne malgré tout combo na yebi no boyebi déjà et merci aussi na ba étoile l'union surtout ya Jika News Télévision et un grand merci à toi pour avoir pensé à moi. Voilà, merci beaucoup pour ce catalé à l'endroit de respecter l'invitation d'Angaï. Je suis vraiment honoré et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission que vous avez suivie by Bakenda Sango, toujours présentée par Aurélie Vango, le maman des garçons capables autrement dit la mbingazon de la presse congolaise. Analyse na biso ya lelo ezaki clair ya robaksa vraiment ezali témoin. D'ici là, Aurélie Vango le vende à moi oyo, babi Aurélie Vango abotami, azobotama.
olinga Aurélie Vango ndenge présenter ka émission olinga Aurélie Vango ndenge akomona ka chaque fois l'extra émission na Juka Télé News ba commentaire na bino ba souhait na bino ba transfert na bino et que ça la Aurélie Vango bien numéro na côté za lukate parce que ils a déjà voilà déjà ils a déjà wana déjà na sia poste télévision na bino bomono yango ba transfert ba souhait ba appel et ça la nga bien makasi pesi mbote mingi na Coco Vango pourquoi pas Gauthier soit dilema mobala mandefa Pembe Clarisse Vango mon oncle chéri Richard Simba balobi Richard Simba oncle ça la on de ça la ka Feli Mwamba les nouveaux riches balobi $100 c'est quoi Montréal anniversaire dans les 22 $100 c'est quoi Nebi obamangata moi des feuilles et ça la nga bien makasi d'ici là portez-vous bien et bye bye.